Sabiso, panneau publicitaire au Matissa qui est la base de l'UDPS et les partis UDPS. Baza pour soutenir vision à M. Félix pour changer la constitution. Nani a tina bino bolongo la panneau wana. Le panneau wana est là wa. Synonyme ya kobotola mukanda ya Monseigneur Cholé. Eza synonyme ya kosilisa combat na République démocratique du Congo. Voilà. Attends, même si vous pouvez forcer de récupérer Mikanda ya Monseigneur Abbé Cholé, ça profite à rien. En plus, ceux qui a solo, vous êtes plus fort que lui. Vous avez dit ça, on a ni. Itali bisose keba ba président nyoso ba bundana bato oyo suka nango bake régime nyoso ebundaka na bato oyo suka na yango ele me bango batika lakawa papa bino jusque là bon douter encore bon so makamo Félix aoloba kondi marango akose bino Félix wana Azama Baluka Antoine Chilombo Doki Maman procureur général il y a 7 pays pour votre information les gens arrêtés bon on a fait mon salaire à Sango ils sont en collaboration avec le comité international. Les hommes, oui. Vous pouvez congolais pas Yabia. Félix à ton tulo. Oui, bien. Voleur de la nation. Bataille de passe, on va critiquer Basango. Papa, comme il quoi dans les Cameroun, comme ici que non, Félix a innocent. Papa, il est peu sans souci. Battez les macabre des efforts, macabre. Faut dire qu'on désinformer, madame. Mon tas de formation, il faut désinformer. Et ça, mon tas de calibre, il faut la vraie information. Congolais, ma Camerouni. Et donc, les Camerounais, là. Battez ma quelle là-haut. N'a pas radio, n'a pas télévision. Oh, Fayoulou, avant c'est une cohésion nationale. On va partager gâteau, vrai ou faux? Donc, mon qui n'a pas professeur soi-disant, ma docteur en droit, dans la titre. Papa, ma soeur Mani, tu es par ma camon et bandaka. Soukane comme un cap, tu as Wana batu ya tuno, ça que Fayoulou, a comme il a pensé de partager gâteau. Fayoulou dit non. Cohésion à la scène d'Abino, il y a qu'on partager gâteau. Il y a qu'on mettre des garde-fous. Puisqu'il doit protéger mon cannabis, d'ailleurs sur la moka, mais le camotel du gouvernement, tu l'envoies travailler Kanabatuna. Mais biso to yabisiye 2028, quand j'ai ma ponami, kasi ma ponami wana, donc mes capés kocha ba garde-fou, ba tricherie ça à maka, pour ça qu'ils s'emboquent en légitimité, tout le monde va tricherie wa. Namoy. Quand on sait l'élection. Peuple conforté, yé wanande a dirigé bon. Attends le bibongo, soukalango, ils ont la carte partage à gâteau. Na lingina tout na bato mayele wana. Sikoyo, Fayoulou muto ebisi chiloko, benganga ina mo ministre. Mais c'est Félix avec le baoté.
azotendre bamena maboko na ye po ete gouvernement ya union sacrée biso ntango tolembaki koloba wa que M. Félix n'avait pas remporté les élections en 2018 bato bandimaka te mais lelo yo tala ndenge bango misato confusion ekoteli bango nanga aloba to aloba te aloba Kabila récemment awa auti koloba lisusu ke makambo nyonso problématique eza monsieur Félix makambo nyonso atati ndenge ezokoma boye eza mpona maponomi ya mabe oyo esalemaki na 2018 lamuka ne tomera pas les jours passés toyokaki ndenge nini monsieur Félix alobaki mutu oyo azosala bituma na kati ya RDC ezali Kabila Mulambi Nzungu Corneille Nanga alobi ngai oyo bozomona nazalaki entre le marteau et l'enclume nazalaki na moyen autrement ya ko défendre te ya ko bimisa mutu oyo aganyaki mutu oyo aganyaki valablement na ba élection ya 2018 moyen atanga komo na ye ezalaki te yango nde ba imposaki nga natanga koma ya monsieur Félix boya yango lisusu lamuka oye pe ake plus loin lobby ngai nde na fabrikaki mosle ngai pe mutu na kolongola mosle donc bandeko babiloko wana eza biloko moko efragilisaka nini gouvernement en place soki monsieur oyo azalaki mutu ya koyokaka soni melelelo akoti lettre ya démission na ye lamuka oye yango wana tango ake amoni te samedi passé toyebisaki bino alobi gouvernement ya union sacrée esekele sala nini ekweya pamba te azomona eloko moko te oyo bazokosala mais yo oyo lobaki o te biso toza bato ya haine tolingaka monsieur Félix te tango alobaki oyokaki te lamuka ne tomera pas yango wana bandeko na biso mboka eza ya biso nyonso biso soki tozosala baanalyse yo koloba te ko te baza mitema mabe eza mitema mabe te tala nanu vitesse de croisière oyo bayaki nango tochange ka constitution na baproduceur baoyo basa profite bazosala baanalyse te o te kaka ifu tochange constitution lelo oyo makambo wana ekenda wa batuni question à M. Kabouya na top Congo batuni M. Kabouya yako yebisa biso ba panneau publicitaire oyo nyonso komatisaki na liberté makamona tolobaki yango mardi lamuka oye Kabouya yako yebisa biso ba panneau publicitaire oyo komatisaki ke la base de l'UDPS et les partis UDPS baza ko soutenir vision à M. Félix pour changer constitution nani atina bino bolongola ba pano wana pe ba pano wana ekenda wa monsieur Augustin Kabouya par manque des arguments aboyi koya na mutuna wana mbala moko batindi Amisi Makutano azali député en charge ya jeunesse na niveau ya IDPS lamuka oye ne aye batuni ya lobio ce n'est pas opportun ezali temps eza prioritaire pour être changer constitution elika mbago atuni papa mais tant bato ebele babando yebisa bino que non les choses primordiales à faire ezali nano ko changer constitution bituma yango na mboka lamuka oye bino boboyaki o te bato wana bazalaki na raison te est-ce que bomona ete que non bino nde bozalaki na raison te ya lobi ngai nayebisi bino boye wana ezalaki likanisi ya IDPS lamuka ne tomera pas c'est-à-dire quoi bokanisa te makanisi nyonso IDPS akobanda obimisa yango ekobanda ozala modèle ya RDC il peut faire sortir une idée mais ezali mbano ya kolanda te ezana makanisi mosusu bakobimisa eza po bakunda mboko na libulu raison pour laquelle bomoni lelo oyo bango nyonso bamoni ke likanisi ya kochange constitution ezalaki likanisi moko ya mabe lamuka oye biso bana SID soutenons toujours le président élu Martin Fayulu Madidi puisque makambo nyonso oyo bango oyo bazoya kondima lelo ke non Martin Fayulu azalaki na raison biso tolobela yango bandaka kala lamuka ne tomera pas
mingi ya koloba ezali totiki malobe pa ndeko mbo apesa biso biso bainformation. Provinciaux mbote, banationaux mbote, basénateur na nsima mbote na bino. La mouka ne tombera jamais. Réasuka. La mouka ne tombera jamais. Congo ekolo bo. Réasuka. Congo ekolo bo. Toza ba communicateur ebele tokozwaka plus au moins 10 minutes à 15 minutes mais na lingi olanda na bokebi te synonyme ya kobotola mukanda ya Monseigneur Chole eza synonyme ya kosilisa combat na République démocratique du Congo. Attends, même si vous pouvez forcer de récupérer Mikanda ya Monseigneur Abbé Chole, ça profite à rien. En plus, ceux qui sont solo, vous êtes plus fort que lui. Besoin de sango ponani. Boti Kabiloko Bozali Kosala, le pays nous appartient. Avant d'être prêtre, il est citoyen corps. Avant d'être cardinal, il est citoyen corps. Pona nini kosala makambo oyo peuple azana tina na yango te peuple azana posa dollar eki netoyo kakuna bokangi passeport ya Chole ebakisi ni tozana posa bobimisa M23 na kati ya République démocratique du Congo netoyo ki kuna bobandi kokanela ba prêtre pona ni ce n'est pas la priorité. Notre priorité est que terminer la guerre, notre priorité est que répondre na besoin ya peuple corps. C'est tout. Otozana posana ya ngote, c'est ça l'idée est en train de répondre. Otozana posana ngo balobi moyen ya ko pratiquer yango ezali alors que nde yebisa kongomba ni place azali. Que bande kona biso basango moko na kati na bango azalaki interpellé na niveau ya Lubumbashi pona passeport na ye mais suka nango basinga elelaka te esani na ezongi na male etali biso te keba ba président nyonso babunda na bato oyo suka nango bake régime nyonso ebundaka na bato oyo suka na yango ele me bango batika lakawa nalingi pe na bakisa muke na problème oyo etaleli makambo ya ndeko Moïse Auti Kobeta mais lobby on a essayé un peu de demander à l'IDPS vous aviez rédigé moi un message moko na banderole na 10e mairie bon tiens ngowa soit disant l'IDPS confirme et assume que non on va changer la constitution. Or l'IDPS savait que non la constitution lui oblige tant que le pays est en guerre on ne peut pas changer l'accord. Dites-nous ces banderoles là que vous aviez placées là au niveau de 10e et que Ndawa monsieur Ami se dit que non baya kiko ibaya pesanga matoi oh nan mokonzi avec cette idée l'unité du peuple congolais. C'est me dit que non on est baya kiko iba message wana baya bisi balalaka wana te ezana bato balalaka wana batika lokutana nana ngo yakiko ibaya c'est me se répond que non bayakiko ibaya ngo biso tolalaka place wana te batunie sikoyo komba ibaki yango babanderola wana mboka eza ebe okoma mususu ocha yango wa c'est me se dit que non non au présent eza prioritaire batunie eza prioritaire te pona ni
la constitution vous a interdit depuis lors. Bon, yebaki ya keno mboka eza na guerre boko simba te. Comme ba yibaki premier banderole boko maya mibale bochawa. C'est mais c'est dit que note sikolo pratiquement impossible d'ailleurs eza na tina ya kosongisa yango bona mboka bitumbeza. Pesa kama toi. Donc alobi eza priorité bazo wela nanu mboka. Toleki na page wana tokoma na page oyo bana ya mboka bazali kolela mikolo na mikolo situation sécuritaire ya mboka. Deko lobby avant que poto koma lobby na tongo tomoni na goma ndenge nini nanga atumbi les hommes vivants avant-hier wana kokoma lobby na tongo na goma atumbi bango ya kotele maboye na bar moko quelque part. Mais on se demande, nos frères ont dit que non, ba pression oyo nyoso ba sanction ba pesi nanga. Atiki guerre, akimi déjà. Atiki guerre, akimi bakabwani na M23 abangi sanction akimi. Oui, on ne peut pas appuyer la guerre. D'ailleurs, Karine Khan, nous aurons besoin que notre puisse interpeller Corneille Nanga. Il a tué la population congolaise. Atangisi Makila ya peuple corps. C'est lui, s'il savait que non akotangisa Makila, on a dit en 2018 atanga ki kombo ya. Mais c'est tu. Ça fait crime. Et ça fait crime. Yango wana lelo atangisa Makila ya peuple, tomoni lobby. Après avoir koganga que non guerre s'il oui. Nous sommes contre Nanga parce qu'il a abomi peuple corps. Nanga doit répondre à ses actes, voulu ou pas. La démocratie est là. La constitution nous oblige et que Oyazana Posa Yabokonzi. Allez, par voie, elle est. Tomoni wana atumbi batu vivant avant-hier na tongo potokoma lobby. Batu bazali komela na bar, bazali kosepela na bar. Atumbi batu. Mais tozo tuna sanction oyo ya Union européenne. Oyo IDPS abete litolo. Ekeiwa. Nangela est en train de brûler les personnes. On dirait Bambisi bazali ko tumbana moto. Constitution oyo nyonso nanga abimisela ki IDPS au pouvoir. Lelo ekeiwa. Non seulement ça, Nanga abandi kosa la recrutement par force, il y a jeunesse non. Ah mais bango na front. Mais des pères et des mères, azali des pères et des mères, azali oui, nous savons bien Kabila était rwandais d'après IDPS. Ako quitté kosa la makamu ya malamu na Congo. Mais autres zana ye des pères et des mères. Moi a dit ça il y a limité Tala nenge mboka ezali koke. Nanga abani kosala recrutement par force. Na banda koko oboyi abomi. Oboyi abomi. Mais to kende wapi. En plus, c'est que ba sanction nyonso Union européenne azali kopesa. Ezai ya pas. Na uti kola ndeko moko. Aza député na niveau ya parlement. Azaya relation ya États-Unis, Union européenne na République démocratique du Congo. C'est Mercedes ceci. Awa bisoto tia motema kakate na Union européenne. Nous avons notre part des choses à kosala na katia. Guerre oh. D'ailleurs, asengi na bandeko nyonso ya IDPS ba politiciens nyonso au Congo. Bon condamné Union européenne. Bon condamné États-Unis. Nani Mokonzi a plus loin. Alobi ils baza libre ya kopona allié naba. C'est nous maintenant qui vont se prendre en charge. Makamuna biso comme kaka Union européenne dans la makam. Union africaine dans la makam. États-Unis dans la makam. Alobi il faut tous voir prise prise en charge. Totia mato ite kaka na Union européenne que non a sanctionné kaka Rwanda. Aza capable ya koboya ou bien ya
ou bien ya kondima ya ake plus loin alobi nanu botumba ba ambassade na bango siko bozali ko obligé bango to finga union européenne te to finga États-Unis te bazali ya kosala choix na ba année passée balobaki bon voter ba candidat ba étranger ba ko rendre bino ata service moko balongwe wana balobi boye constitution ya mboka oyo eza ya ba belligérant elakisi eza ya bapa oui constitution eza ya bapaya balobi bakolongola yango babwaka ya bino pe peuple congolais ko voter candidat ya bapaya donc balobaki contrat eza te na candidat ya bapaya na constitution ya bapa mais ngana lingi natuna sikoyo boboyi biloko ya bapaya ndenge nini sikoyo bozali kozela ba condamnation ya bapaya Rwanda constitution ya bapaya toboyi yango ezobebisa mboka bakandida ya bapaya to boyiba bazobebisa mboka ndenge nini kasi sikoyo tolingi sanction ya bapaya eya qui trompe qui? Il dépêche au pouvoir. Qui trompe qui? Ba candidat ya bapaya, oboyi bango. Constitution ya bapaya, oboyi yango. Mais ozali kozela sanction ya bapaya. Et quand ils sont qui trompe qui? Dans ndenge mboka ezali kokende. Yango to zwa mwa muke situation sécuritaire ya mboka. Mobondo awa atomboka te asani na atomboki. Qu'est-ce na uti koyoka bande kwa plateau de bateke de dire que non groupe moko ya ba wazalendo ezobi donc basangana na ba militaire basa kotoyo bakoma kotrake mobondo on se demande ba oyo baza awa incapable ya komaîtriser bango et bongo ya est boza toujours eka situation sécuritaire lelo Tanganyika ada toyoki na Kalemi ndenge toza awa na kombo ya mapinga ya République démocratique du Congo nungu na kati ya Kalemi eko ça compter oyo ya Kisangani avant-hier parce que nanga akomi ko accentuer vitesse moko ya kosakre kanate mais tolingi totuna armée est montée en puissance oyo union sacrée a ebisaki peuple corps et que iwa armée en puissance oyo l'UDPS nous a dit l'armée est montée en puissance lelo wapia balobi na Tanganyika banda avant-hier chef à état-major général akeiku akende komatisa moral ya militaire peuple oyo keno bakoki ko batela peuple yango bisoto lobi boye alors sikoyo bino bolobaki keno ngonga ekoki Corneille Nanga tuna mwise ebongo oyo bino boke kozelana Kalemi ezalina parce que les sango les banyango mon saba osala bango moko te moto mandaté bango jamais c'est tulo malgré tout azo wanga malgré tout azo wanga yango bandeko nanga ba congolais les kino en particulier lobby de l'ancien choix la baie Michel Abbé nyango wana mon nyango wana l'homme qui a passé pour l'aéroport à Lubumbashi. Madagi Bazoya Awa. Naloba. Madagi Baya Kisha. Ma commis propre Bazonga Awa. Qui a confisqué passeport. Il y a belle dans la session. Dans Lubumbashi par service à migration. Vous voyez migration. Des gens. Peuple congolais. Maintenant, on confisque, Michel Abbé, on passe pas en aïe. La raison dit
banda bavandaki baose banda bavandaki baose pesa biso passeport pesa biso passeport migration aboyi ekomi système ya alo na alo président asenko mpe afanda na lubumbashi alelisi singati na niveau ya kisasa bozokanga donation sur le passeport na raison ni ti baye koremettre ye passeport lita 1 heure après 1 heure du temps 1 heure après baye koremettre ye passeport bazwi déjà retard ok babane koya mpo bakita awa lelo jeudi bakatisa Congo Brazza babane koya pa awa mpo ke lelo jeudi bazwa matambe na moi na moi sasu azozela bango namokana tobela jamais Sassou président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso azozela bango ayamba bango ayoka nini makambo kani bango azoya kopona koyebisa ye balobi suka makambo to eza fait ya semaine parce que le premier ou le deux baza na misa ya monene awa na centenaire bango la quoi bango basoka ni basanga pe na bango ya mosusu wana basaka na pays du peuple liboso ya pays du peuple wana peuple congolais oyo baya kodidie losambo mpona makambo ya bitumba ekoleka na mondial ya mboka na biso sikoyo lelo toka komona Denis Sassou Nguesso mpo basona ye basango papa bino juske la boodute encore bozwa makambo Félix aoloba mpo ndimaka yango akosi bino ebele Félix wana aza mabaluka Antoine Tshilombo doki bomoni procureur général ya CPI awa pour votre information basango baosa eza hasard te eza hasard te bomona effet ya mosala ya basango ils sont en collaboration avec le comité international. Les abonnés, oui. Vous pouvez pas congolais pas Yabia. Félix et Antoine Tshilombo. Ayabia. Voleur de la nation. Bataille des passes, on va critiquer Basango. Papa, comme il quoi, on a Kamola comme ici que non, Félix a innocent. Papa, il est peu sans souci. Batele makaba ba désinformer makaba. Faut dire qu'on désinformer ba. Montaza la formation yo ko désinformer. Atengi misayo. Eza montaza lukaliwa na yo. Il faut la vraie information. Congolais ba makamoni. Ezo le kalamba na. La moko ne tombera jamais. Matiti Fayulu Martin ne tombera jamais. Non. Bande ko na ba kindo to sa attention. Régime, on a régime dans le Kouta. Les régime va détourneur. Les régime va criminel. Les régime on habite. On a coupé ses sous. La population, on a eu nous on habite ma camoture ma belle. Les régime nous ne pas dans réseau de la Bukavu. Oui, moi je suis Mathieu sur ma soda. Cautionner ville Bukavu mobile. Opération le roi parmi Tshilombo. Peuple congolais, oui. Un président criminel, un président voleur, un président détourneur. Et ça va dire comment on ne te verra jamais. Quand tu vas parler, tu vas effacer les fichiers, les fichiers, tout pour effacer ton kata. C'est yo, calamité, on lit moi, des mots et lit moi dans tout. La mort ne tombera jamais. Le peuple comme procureur général et à CPS Alliance. Au moment où il y a un camarade, ça là, on a des détails qui sont bang bang. Donc on avait fait attraper voilà micro moquet. Après mais sur la salle, qui donc comme début la semaine prochaine. Bango tout et pas Tshilombo. Bah tu peux ce rapport. Le code qui rendit à mon sang, tout ça. Il y a un gars qui a un sauf Félix et Mabango. Sauf Félix et Mabango. Et ça, il dit que non, il y aura aidé. Alors, des anciens présidents africains. La carte de Mabango, ça va choisir comme médiateur. Le dialogue, je vois les constats,
naloba nabokola tomela jamais ya liboso natangi nano un ancien président ghanéen aza mpe nauti komona ye ayaki akei bakutani mpe na procureur ya ce pays auti koyamba ye na poulema na hôtel du fleuve peuple congolais oyo un ancien président ghanéen aza mokuse wauta kolonga ava oyo akota comme ekiminga moke bandeko na ngai bokomona le médiateur ya makambo basango baosala bachoisir basage moko ya africain nde bakozwe role ya kimédiation eza kote félix alingalinga te akozonga na diable mboka eza ya ye te ezali ya idps mboka eza ya biso peuple corps na état de lieu toza nango lelo o mboka etraverse lelo félix ayo continue konie et non le pays tout va bien idps oyo continue koloba mpe devant il n'y a pas la crise baza bado ke yebaki ke toza benemi na ye alingaki koya awa te me ntango ye ayebi ke koto bakosinga mingi nakende yoka kuna bazoloba mpe nini eza lokola moto adiamba moto akwiti alobi lelo nakende na église nayoka bakoteya nini lite ya moto ekosala ke moto wana bo moto aidepesi wi tomoni mpe na elamba me alobi nakeno kuna seke prédication na biso moto ekolongola elamba wa c'est ça obengele pourquoi un mosusu na idepesi bayebisaka eteke cilombo aza moyi bayebisaka ete mais oyo ntango bakoyebisa ye bapesi na bapreuve nakomonaki nalandaka moyi lamuka nani mokonzi tokobanga to tokobangisa biso tokomona cilombo aza komona ebelanga litoi cilombo moyibi mune nalobaka nayaka uniquement napesa okeke po me kasi nakosala molai te malgré tout depuis semaine passée tokoti semaine oyo tokutani nga na yo te lelo nde nazali awa problème ezalaki ya mongongo namonaki napema nano po mongongo ezonga na mwa normal j'espère lelo nasentir kimia esa nini nani mokonzi yoka bazomona na bango musika te fayulu akolekela bango toujours na vision ata babengi bibembe baexplike bango nini ekoya lobi bibembe koyebisa bango ke tozomona eloko moko soki babengi fayulu ndakoyebisa bango oyo ekoya lobi eza likambo te batema kelele awa na baradio na batelevizio o fayulu abosenga cohésion nationale po bapartage gâteau vrai ou faux tomonaki na baprofesseur soi-disant badocteur en droit tala batitre papa bazoloba nini toyebaka makambo ndenge ebandaka suka na ekomaka partage ya gâteau wana bato ya tulo zake fayulu akomi na posa to partage gâteau fayulu alobi non cohésion nga na asenga bino ya kopartage gâteau ya komettre bagarde fou puisque to protege mboka na biso danger soya na mboka ma likambo etali gouvernement tilombo travaille kaka na bato na mais biso toyebisi ye 2028 aokanzie maponami kasi maponami wana tomeka mpe kotya bagarde fou batricherie esalamaka po esangisa mboka na légitimité tolongola batricherie wana po tosala élection oyo peuple akovote ye wana nde adirige mboka te ata olobi bongo suka nango ezalaka partage ya gato nalingi natuna bato mayele wana sikoyo fayulu moto ayebisi cilombo benga ngai na premier ministre
comprenez nga te nani mokonzi lelo Tshilombo ntango azobenga azocrée gouvernement ya union nationale eza partage ya gâteau to ya gâteau te nde so bokompone nga bolobi ke Fayulu asengi coalition mpona partage ya gâteau nalingi natuna bato ya union sacré lelo sikoyo Tshilombo abengi bopoza baya tosala gouvernement union nationale eza partage ya gâteau to partage ya gâteau Fayulu alobi lamba ta lokola mami wata ta mwamba tokoya na yo kamona boka na kamwe musitu soki natali musitu nazomona ye te nani mokonzi natali musitu ntango naotala ye namonaki musitu na nakomi koko te me komaki moyibi ya mbongo musitu alobi ya aza deja prêt aya pa Tshilombo yenda kosilisa guerre wa musitu alobi ya aza na ye prêt loboko président tangi apesi ya ndimi azokende ya aza prêt mpona guerre se na este atya balinga ye angers papa bazokosa Tshilombo amona musitu te Tshilombo amona Denis Esanga te Tshilombo amona Moïse te Tshilombo azomona nde Matefa tunanga mpona nini oyebi idée ya gouvernement union nationale oyo Tshilombo abimisi oyebi euti wapi euti puiske Corneille Nanga na FC na ye bazoloba ke tosimbi manduki puiske moto aganyaki eza Matefa tokopere na Tshilombo topesi ye bor abalukeli biso yango ngai sikoyo Nanga nazokende na Kinshasa na korige erreur nasalaki nde Tshilombo abula bia doseke so na baki Fayulu natie pembeni nanga premier ministre Nanga kosenga maloba ya kolo yango Fayulu ateli wanga bi boza bana mike lokola yo Tshilombo na Nanga boza bana mike bozela sikoyo jeudi nazopanza bino nyo nde président kopanza bango lelo nani mokonzi ndenge ezali awa gouvernement Tshilombo tokokota te biso ndenge tozali awa tozozela basango na kati ya mesa wana peut-être wana eza na idée ya ngai mais c'est à présent matin te na kati ya dialogue wana soki bakocreye au conseil ndenge na dialogue ya essence sur fait bakreaka c'est ça oyebi yango nde wana ekosenga baluka sage soki ekosenga na au conseil batya président Martin Fayulu kuna bakontrola bango lokola aigle wana nde tokondima ya mais na gouvernement te olandi mais na gouvernement te po tokala de crédibilité na biso boye te eza boye te beteleki poto fasina